Le président national a qui tout à fait normal accueilli ko répondre à l'invitation. Et Bissopé, c'est un leader. Vital Kamerhe n'est pas n'importe qui na Katsamboka ndeko. Azali personnalité politique te bato bazalaka na basima bato po ba pesa poste. Azali na un grand parti politique qui est national ou benga mina kombo UNC et c'est tout à fait normal tant azo sala déplacement bato balandaka. Mais o ezali to ebeli bien que no bazana kacha ko sala banquette na ba faire ya 100 jours. O nyoso ba ko benga lingolo bate so ba memi mutu na makala soit ba ko benga mutu po samba ke azali moyibi soit que il faut akangama. Ba misu ezali ya sali ba preuve na ye mais moi to kotana na kati kuna te puisque biso moko to linga en état de droit to tiela na makanisi na justice asala musala na eti ya kokobela yango. En tout cas, c'est bien à sepeli mais ezali en actualité te mukolomo côté ba interpeller ki mama. Et biso batozali pembeni na ye lelo na kola pandai ke ba kozwa ine loko mususu mena makambo ya muyibi akanyaka ye kuna zalite puisque oye commune d'acharnement soit ezana makambo ya maloba bato ya mabe ba ko luka peut-être que no ba éliminer politiquement puisque ba ko banga ke yene mutazali vraiment candidat les plus redoutables tant mususu na 2023 mais kuna comme to commune noté ba kitamite Correcteur News TV awande correction ya ba news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou. La caramel. Check, c'est pas pareil. Bonjour madame et messieurs, Rachou la caramel na Elissousou balobi ba news ya actualité ya Congo RDC et puis ça m'a rendu awa et puis ba news ya malonga donc il y a vrai tolinga mingi ko bisa bino ba réalité ba vérité parce que moni lelo yo ba réseaux sociaux ils ana marbo ko leka vraiment ebelé ya lokuta na bone tolinga rende pour ça absolument confiance merci vraiment en tout cas pour toyer la rabino penza ba vraie information. Merci de Lene Maweja d'être toujours derrière la caméra. Bande ko balandi merci ya kokuta na bino lisusu na ngonga oyo to laksa bino mikoleleki le lengi ni mo lambo capital dur cap ya mokonza mboka tokendeki kotika ye à se présenter là on ba bengsa qui est pas procureur kuna na parquet ya Matete na 4e rue Limité to solaki avant que makambwe banda na bandeko ya UNC balobaki ba matamba kita président la bango national ya UNC a aucune présenté mais tout d'un coup à notre grande surprise 18h déjà to examiner nini motoka et baluka ki nzelo lekende landaku ikotika ye na makala alors depuis wana to solo na bandeko ya UNCT les autres lobi to kotika boité parce que na sima ya mon lambo capital Kamerhe tout le monde ba te belé balobi à laquelle elle ba kotipe na prison ou ba kombo ko tanga mingi et les alti les oyo balobi actualité ezaka sur yango na bito kotika boité to pesa bino ba actualité nini ko lekana UNC nini ko lekana mboka pe nini ko lobama vraiment ya sol parce que mingi balobi o mokonza mboka pe azali impliqué parce que azali dur cap na ye et ba tumsu balobi Vital Kamerhe ko dans la prison a kotindaka ba lettre et pas ya ba membre na ye balobi lisusu mon lamboka nani mon continent biso ministre ya budget Bodouin Mayo akozwa mikande ko utapa ya Vital Kamerhe akoluka modèle nini akokimisa kosala magui po mon lamboka Vital Kamerhe mon solo batangaki ye na 37 millions et banate abima innocent na boyende balobi TV za radio te ole ko beta makamuna kukuto misango na poisa to yambi pona bino nazalinga monter nazana ndeko nanga journaliste na PC déjà mbote ma soeur et puis to yambi lisusu pe cadre na UNC ndeko Filemon na PC déjà mbote ndeko mbote na yo bino moko boko mona lolenge nini balobi maladie ya coronavirus c'est ngena biso tozala na 1 mètre to respecter distanciation na boende to respecter déjà naza musika mais na linga vraiment invité na ngande na tikela ye moi temps à s'exprimer ebele ole ke ngana loba ebele po boye ba vraiment réalité ya lisola lo ezali nini ndeko Filemon na kopesa yo micro na kolinga vraiment ba imboka ba kolanda yo se présenter webisa bango vraiment ozali nani osalaka nini pe wapi. Bon, merci Maman Rachel. Nazali Filemon Dimba, moko ya ba jeune cadre ya Union pour la Nation Congolaise, en sigle UNC. Parti cher ya honorable Vital Kamerhe. Oyo azali directeur ya cabinet ya chef de l'État. Et sika sikoyo na ndenge ozali na kati ya koloba oyo biso tozali na kati ya kotali la ndenge nini makambo ya état de droit eko kende azali présentement
en détention provisoire à niveau ya Makala, tandis que peut-être dans quelques jours à Koiko Bimape Azala Nabiso. Moi Mboka Philemon, c'est vrai que na mbeteli lisbaninga lisolo wa mukolango tozalaki biso nyonso. Na kanta dire nende to ko baboya ko kozanga ba image ko balancer place wana te ndenge nini fulu ya laki libanda balobi d'abord bo violaki nanu mibe kwa mkonzi mboka alobaki recoupement il y a plus de 20 personnes ça la matin boyaki na batu ebele obubuka ki nanu mibeko et puis to ebite na kati wana soki nani ezaki na corona o panzaki pe yango et puis bolobaki kaka na libanda na bobi mwana mboka Vital Kamerhe ce n'est pas n'importe qui moi lingala wana pe ce n'est pas n'importe qui ezali kotambola pe moi mingi balobi état de droit ezeli pour la motonyoso bolobaki peke moi mboka Vital Kamerhe okota na prison te parce que boyebi malam mais le lo moi mboka Vital Kamerhe na prison UNC beaucoup lobani. Oui maman Rachel, c'est tout à fait normal. Tango tozalaki na yo biso nyonso to banzaki ete tozali na un état de droit. Lorsque Batindelier convoque donc invitation pour la seconde fois parce que liboso yaki les 4 ezalaki na erreur moko matériel au lieu batia date na le 6 avril 2020 mais bango batiaki le 6 mars et lorsque le jour il y a le 6 ba corriger ki yango ba kotika mususu pona ko se présenter le 8 et le président national akendaki tout à fait normal accueilli ko répondre à l'invitation. Et Bissopé, c'est un leader. Vital Kamerhe n'est pas n'importe qui dans Katsamboka. Azali personnalité politique te bato bazalagana basima bato pour appeler ça poste. Azali na un grand parti politique qui est national ou bengamina kombo UNC et c'est tout à fait normal tant que ça la déplacement bato balandaka. Donc il y a benga bato te mais bato ne balanda qui est pour dire que nous accompagnons chef Nabiso mon conseiller Nabiso accueilli quelque part toi accompagner toi bandinga zalaki toi accompagner ko azana la prison na tozo mona ozoti non bon ba membre na ye bo vanda kimia bo sala le côté bo lo ba le côté akape ko pesa mibeko kete bo yate na ki ne par exemple na ndeko sele na moi quelque cadre ole ki okina fulu. Oui maman abenga ki ata mutu mokote atika iko benga ata mutu mokote neti ngai yo ndenge takendaki muta benga ngai te mena bite na ko kozala na ndako te tango mokonzi na ngai akiko se présenter la justice yango na to kendaki mais tozalaki pesika mokote tozalaki mutu na mutazo respecter distanciation sociale boyebi babilili ya bino ba journaliste bozwa katang mususu boyebi neni bo manipula kango bokangisi biso to community ba sardine mais pourtant tozalaki séparé resto respectaki yango parce mutu na mutu na no en dehors ya mesure ya mokonzi mboka mutu no sazo banga maladi. Pourtant on a kozwa maladi mukonza mboka wena ndako na ngai te. Il faut na nami batela na ngai moko. Donc ezalaki mutu na mutazali na kata ko mibatela to bandai ko garder distanciation wana ezalaki nango. Donc ti yango na tango komaki na butu biso nyonso to sutuki ba memi mukonzi na biso na Makala. Bon mais ezali mingi eloko moko ya mabete puisque biso moko pe to robaki un état de droit. Comme ba lobby ba soupçonner na justice, justice azana kata ko sala azana kata ko landela makambo na mais to yebi ete mwana mboka azali na innocent. Lorsque le juge bakosala musala na bango tina suka comme baza na phase d'instruction yango na bozo yokakutu ke il y a pas vraiment de preuves matérielles o ezo ekoki ko inculper ke ya zwa ki ataboye comme ezali dossier en phase d'instruction moi to sala peza ba commentaire mingi ezali te lengonga kotika justice asala musala na e na indépendance nyonso pona esengo ya mboka pona esengo ya biso ba ya UNC et na ba banso ba ko cha mutema na leader na bango ya munene na kombo ya Vital Kamerhe. Et to moni ba to UNC boko lo ba mwana mboka président a livré président national na bino boko cha pena président misu boko cha pena mobolakisi président Mosapi loko moko bangisi biso to moni. Non maman Rachel, UNC c'est un grand parti politique où ezala na nous prôné par la discipline. Omoni tango mukonzi soit bakonzi na niveau ya parti balobi botia makelele te bo finga te bo kangama te bo sala entroupement te mobulu te botika justice asala musala na ye tokoki koloba est-ce que mokonzi mboka ye akomi magistrat soki batu ba koloba bongo seke bango mo ba ebi me biso to ebi ke no ezali justice mutebenga ki ye yango na kendaki ko se présenter la justice jusqu'en sorte que makambo bazuzi bana kata kolandela ngo malamu dès que bakokata makambo kala mingi te nzambe akosunga ete makambo no sekene na bosembo ba juge basala musala na indépendance na bango total jusqu'à ko permettre que no comme azali na ye innocent bakotika ye akozongela musala na ba activité na ye nyoso mokonzi ya foner na sima na mwana mboka Vital Kamerhe balobi pe ye na mosolo talaki bongo programme 100 jours ya nord Kindu et Kivu na Kasai balobi azali pe na sima pe mwana mboka Vital Kamerhe. Bon ndeko en tout cas la moni moyen to koki ko kota na mozindo ya makambo ya justice te puisque mingi ko lobama ezalika kaswate ba effet ba réseaux sociaux
soit befe ya banguna soit mais oyo ezali toyebeli bien que no baza na kati ya kosala banquête na bafaire ya 100 jours oyo nyonso bakoki kobenga elingo loba te so bamemi mutu na makala soit bakoki kobenga mutu po asamba ke azali moyibi soit que il faut akangama bamisusu ezali aye asali bapreuve na ye mais moyen tokɔta nanu na kati kuna te puisque biso moko tolingi un état de droit totiela nanu makanisi na justice asala mosala na ye ti ya kokobela yango. En tout cas, c'est bien à sepeli, mais ezali en actualité te mukolo moko te ba interpeller ki mama. Ezali biloko e na kata kolobama, batu ba na kata kolinga koloba ndenge balobi, mais ezali likambo ya lokuta. Voilà, biso lingara biso ko éclaircissement en tout cas ndeko soko zene mutuna. Oui, ndeko Filemon kolandisa ndenge façon de faire au bakonza mboka basala ki ndenge batindela ki mokonzi Vital Kamerhe convocation en vue de tout le monde. Est-ce que leur façon de faire ezala ki bien? Le Lengue a causé vraiment en tant que cadre président, il y a une grande partie façon de faire na bango basala qu'est-ce que ça qui bien pensa si comme on en a pourquoi Sylvano Kasongo a betaki ba soda ba beti ba c'est pour na ko panza batu président qui na bande mo boy bagaz lacrymogène. Est-ce que façon de faire wana ils a vraiment bien ba respecter qui est tout ça une façon de continuer au moment où il se trouve là-bas batu ya parti bozo zo attend ya ko kende ko rendre visite. Voilà maman journaliste na koki koloba ete que tokoki ko pesa des fois bato mosusu ba gaz te dans le sens que ayaki apanzi bato bon nakoloba que la police asalaki musala na ye le temps que ayaki kokuta tozalaki belé ata ko tokangama ke sika moko te mais comme amonaki tozalaki belé apanzaki ezalaki malamu te puisque le fait que mona que toza dans un état de droit ko ya olé loba na bato bani ko beta ba balle et dans des balles oui gaz lacrymogène et si balle réel peut beta makili kolo pour disperser bateau et zali malamuté mais kasi pona ko kende ko tala mokonzi oui ba cadre bateau bazana kata ko kende to ko kendaga totali mokonzi c'est tout à fait normal azali condamné te ça veut dire ezali ba garder ye po esungare permettre que c'est lo bazuzi que makambo ya justice ekende malamu mais kasi lo lenge bakangela ki ye biso pe to sepela ki na yango te puisque azali fugitif te azali mutu munene et jusqu'aujourd'hui azali toujours directeur ya cabinet ya chef de l'état bakoka ki ko mema ebongo ndenge ezalaki bongo te net na brutalité mais ça ne dérange pas comme brutalité pe ezalaki te ete ezalaki bakeina ye bon tolingi ko commenter mingi kuna te mais comme tozali ba ya UNC tokoki pe ko kanga monoko te sans que toloba puisque ye azali na ye innocent to yebi bien que no justice na biso to ko sala na bango confiance puisque biso tininge tozali bo toza UNC tozalaki lobby UNC tozali lelo UNC tozana attachement na ba valeur républicaine o ezali benga mineti ya état de droit la liberté pour tous liberté d'opinion lorsque makambo benga mina bazuzi to ko tikela bazuzi ba ko sala musala na bango biso pe na kati na biso tozali trop attaché na coalition na biso na kasi est-ce que yoki voilà absence à président ndeko parti ezalaka déjà na secrétariat général tozana secrétaire général na biso ad intérim puisque boyebi était depuis secrétaire c'est akomaka ministre ya l'actuel ministre Abidje mtazalaka secrétaire général depuis akenda tozuna secrétaire ya sikate mais tozana secrétaire ad intérim wana kati ko kambaka musala makambo nyonso ya parti na ndenge moko o esengeli donc na kati pe mosolo pe na kati si ezali aimé boso te makambo na ezali ba makambo ya lukuta bolanda makambo eleka na ba réseaux sociaux mingi te parti UNC ezali intact tozali en bon terme makambo nyonso ko leka bien et puis na kobosa na website binote mama yeba yango ke na Congo soki tozali na ba parti mi balé ya liboso en termes de discipline c'est l'UNC puisque l'UNC azana ba militant azana ba cadre baza discipliné consciencieux et na ko ba exercer le mozuzu toza l'un des partis politiques où ezana ba intellectuel belé. Voilà, l'un des partis politiques où l'équipe intellectuelle est belée, ezali parti à UNC. Yangona bo mona kama kelele na biso ezala mingi te. Soki mo makelele soki ba konzi balobi, tout le monde a zongi. Donc bakangi mona mboka peut-être kamere bo vandi nie. Après que tout le monde ba cadre UNC, ba ke kokuta na président de la République, babi mabo bino surtout bokangi mino, ba tens bokangi mino po bomba laksa bino ba preuve balobi. En tout cas moi na mboka ezali vraiment impliqué. Mais la discipline et lobby boy, les linges sales se lavent en famille. Olingi tozala neti ba misusu ndenge bazalaka bazatara mwa likamuka mukiata ngungia suye na litoi il faut bana ba batterie bana koloba non biso tosoya koloba information natangi kombo ya parti te na bi ba misusu biso to ya kande liboso ya itando ike pona ko respecter bato ba kolanda to pesi information et non to go banda ko za ba problème ya kati to bimisa yango libanda
C'est ainsi dans le lobby que UNC est l'un des partis politiques les plus disciplinés. Donc d'accord, même les premiers partis politiques dans la RDC les plus disciplinés. Le parti Moussou est grimace, mais chez nous c'est la démocratie. Quand on dit avec la raison, vous comprenez, mais comme nous savons qu'il y a un bosembo. Maman, yangona na koibisayo INC zali parti malamu. Parti moko o valeurs républicaines ezalaka kuna mukongo azali mungala azali muluba azali tribalisme ezalaka te. Ezala tana ko kabola ba poste na ndambo emonani ezala na nyoso partout mais il faut que bossa na teke esika nyoso bato bafandi. Makambo mike mike ezanga te. Est-ce qu'il faut bana ko makambo na bino ya famille na kata ndako bana bisango libanda et pour quelle raison? Voilà, tozali malamu. Il se balobi boko mosala cop na falu la vanda balobi ndenge za boye babimisa Vital Kamerhe na prison ba kotsa ndemo na mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il se bobaluki le Félix Kala minute. Non, il faut qu'on comprenne bien que notre leader ya lambo na kobenga ye leader ya lamuka te poaza ye moko te ndeko Martin Fayulu azana problème na ye moko tant musosoki ya kobela obeya mutu obie ndenge nto ebite puisque akoloba bongo na ndenge biso to bengaki to bengete to zapena besoin pe parole na yete biso to faire confiance na justice puisque na sima pe makambo oyo ezotangisa pe bato ebele bao balinga babomba na sima ya président na biso national ono nyonso lingaki ko na mutu heureusement que makambo eko kende boko mona ba interpellation te mikolo na mikolo ba na kacha ko kende c'est pour na koloba ke état de droit oyo pe ayebi be tango mususu soki ezana mutu azwaki ayeba ndenge nini ya kozongisa swata kobongisa mais yakosa te makambo ya kolobela tozana besoin maloba na ete tozana nyonso wana te ovante pe yelisango makasi ya mwana mboka Vital Kamerhe bazali kosenga où en êtes nous par rapport à liberté provisoire o bazo sengila et ndenge président aza aux arrêts est-ce que de son sortie à cause la toujours directeur à cabinet à chef de l'État ou pas? Bon, liberté provisoire ya liboso baboya ki yango tomona ki sa motif. Avocat bakei lisusu na recours, ça veut dire côté ici deuxième liberté provisoire sans suite atana motif moko ya malunga ya droit to moni baboya yango mikolo epusa na boy to moni ministre de la justice abimi pona ko sala déclaration qui était que bato nyonso bazana ba problème ya makambo 100 jours bakozwa liberté provisoire te et pourtant mikolo leki ezana bato bazalaki kana makambo 100 jours bazalaki na prison ba DG ba Rau Bank ba bimi yangwana to moni yango neti ya une main noire ezali wana na katonge comme acharnement contre président nabiso national. C'est comme ça yangwana to na non ça veut dire est-ce que ministre de la justice azana droit ya ko interférer na makambo etali justice? Jamais. Akoki ko ya ko il faut tika bazuzi nde basala makambo na bango et no ye en état ministre de la justice aya ko interférer na makambo wana nde place biso to sepeli na yango te puisque état de droit balingo lo ba la justice pour tous, une justice qui est équitable. Kasi balobi bongo parce que to ki masole ko tambola pe mingi balobi yani c'est vraiment ezali parti monko lelo ko pesa pena soni na Congo parce que bato ebele ya UNC bazali vraiment citer la mamambo ya mambongo mambo ba détournement ebele surtout ka mimi na ba programme ya 100 jours mokonzi mboka to ki wana balobi susu Mazaro balakisi ba vidéo comment za ko manipuler mona muke za ko simba mbongo dollar za ko sakana nango $50 na banza lelo na ko balancer ba image wana ko mona na comment yemoka ko ba ko tambola mutuka oyo ezali ko kokana le président de la République a tambola kana yango donc azaki vraiment autant madame na banzi ete UNC ezali parti munene Masaro azali membre na kati ya parti mais makambo ya Masaro ko sala ko engager UNC te donc azali membre ya UNC oui ngai pe na koki ko engager débat na kombo ya Daniel Masaro puisque azali majeur et azali mukolo donc tango azo sala li balobi boye l'infraction est individuelle donc ce qui est muta sala ki angola justice landela donc voilà c'est comme ça donc mopandi oza lokwa yo téléspectateur batio na TV okotana mayenyo so Masaro asali okolobani en tout cas nazana avis moko na ko pesa rate puisque nazali zuzité loba ke pona ko loba eta ke mutu nyonso na yebi ete ke rien ne prouve d'abord vidéo nezola eza kutu vidéo te c'est eza photo image et koki kozala eza montage puisque soko tali bien et koki kozala montage oyo ya vidéo soki ya mutuka ndeko na ngai to keto zonga mutuka ngo ezali atalo boni biso to bosani biso bakinwa ndenge tozala na lokumu omoni vesto na lati entel alata kango omoni montre na zana ngo mukonzi mboka tel kuta sala nango est-ce que lingi koloba ke no soki mutalobi bongo azana mbongo leka mutona soit akomi na mutona non d'abord excusez na koiko kota kuna te meza pe mutuka pe gravité mama eza mutuka gravité koki nango pe kokoma pe ata $7,000 te
wana ngai na peso information ezana mutu kaya kala non mwana simisa bambongo voilà wana siko na koti ngai na makambo ezali en dehors wana ezali vie privée na ye na baninga na ye azokende kosaka na bango donc ngai kutu na yebite balobi ka kimi bokilo na ye soit disant en tout cas na zoye batenga na yebike no Daniel Masaro soki azali ndaku na pe na yebi yango te. Donc ça veut dire que les membres de Tozalane, mais ils ont droit à l'Ouganda, mais c'est un citoyen qui est majeur, responsable et qui a acte à répondre devant la justice. Donc, en tout cas, na yebite. Ngai nazana information anate, ngai personnellement nazali na information anate. Vital Kamerhe Azali na Ozare kuna Moïse Azali a démissionné en tant que directeur il y a cabinet chef de l'État. Oui, si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Est-ce que bon, madame, dossier Azali en phase il y a instruction. Na niveau Azali li ba inculpé était. Na minute on a gobenga écoute on était un renseignant. Voilà, c'est ça le bon terme. C'est comme un renseignant. Dans le sens que notre yom to bandaki ko superviser, parce que superviser est égal ya ko zalana mbongo te, ko gérer te. C'est ça la différence. Gestion elingolo ba pesio les trois ressources oyo ezalaka na gestion. Na quand on te dit tu es un gestionnaire, il faut zalana ba ressources misato. Ezalaka ressources humaines, ressources matérielles et ressources financières. Yone muto ko gérer nyoso wana. Mais lorsque mutu na mutu azana kati ko gérer selon nani ministère ndenge zalaki soki ezali makambo banzela ministère ya ITP ezali wana soki ezali makambo etalaki santé ministère ya santé azali soki ezalaki makambo etali donc ezalaki selon domaine yenda azalaki pona nini oyebi biso na Congo to mesana na mabuzo ba moko mama bolimisa ngai ezalaki kala soki ba pesi marché moko boye ministre akomi ko lukaneti yenda zo mbongo na chango na poste na ye abana ndeko pesa ba entreprise wana selon ndenge alingeli yango na balobaki te mbongo bokozwa ndenge chaîne de dépenses à l'état ni salimaka. Ça veut dire que le ministère a budget, le finance, banque centrale, atteindre na banque commerciale, na numéro ya compte et entreprise songolo, où ils allaient na marché. Maintenant, il y a Azalika wana pona ko vérifier. Mais tobo ça n'a pété. Asalagi quelques temps et puisqu'Azali na charge monnaie na pesa yango na ndeko Nicolas Kazadi. Donc Nicolas Kazadi Azali conseiller, il y a chef de l'État pour à continuer na kosala yango. Donc pour le moment, excusez pour le moment comme makambo ezali na justice, tozali na besoin ya koloba mingi te to tikande justice asala musala akoba pona kolagisa bosembo kasi na oyo biso to kanisi ete na UNC ndeko oyo azali ya biso président national azali innocent et to ana kata ko senga ke na bolingo na Nzambe na mikolo ekoya bako blanchir ye akobima et puis ko pesa ili susu makasi pote lokuta pezo le kana mingi na mboka na biso to linga mingi lokuta te lokuta ile ki mingi ndeko manza Philemon est-ce que lingala o topé adage au lycée c'est le bamaka que mining na pamba te et puis moto batanga ka eli boso batangi aza innocent batangi o innocent batangi malami sa to batangi mo na mboka peut-être kamena mambibile car na une année à pouvoir mama na ko peso ka exemple ya batumi balé basala histoire na monde entier na biso bato sambelaka na bato biso bato tokendaka na bato ndenge tokendaka koyekola kelasi ya liboso na bato tokendaka koyekola kelasi ebengami na muto abengi Socrate bayinaka ye na mboka na ye na ten uniquement puisque bandai koloba makambo malamu me banoko bakolo bampaka oyo bazalaki na makambo ya mabe bamoni kete muto azo détourner jeunesse contre ba mers baboma ye. Mais ça veut dire puisque lingolo bate soki majorité ezali na raison to ya na biso bato sambelaka Yesu Kristo babomaye puisque une minorité moko lo bageno mais type oya utu wapi bana wako te bata bana ulakisa batu yende mona na Nzambe yende mokonzi ya bayuda donc c'est la mais bazui tozonga lisusu mama na ngai Lumumba bakiza ye tokene lisusu na biso na Congo bakiza Lumumba ke abungisi bambongo soki ya ba frère ya nani ya ba frère ya nani ya makambo ya poste cycle 18 pona batie na kati ya boloko mais tokanisa tangu ko bima Lumumba akendaka suite nezala gap a se retrouver na table ronde puisque lokuta et yakana ascenseur mais vérité ne yakana ngone escalier malembe enseignant so ba lobby pona ndeko Vital Kamerhe aza innocent aibi le côté ba conseiller mama mais kasi balobaka boy détourner la so ba pesi mbongo te yo ba pesi mbongo sala musala songolo yo sali musala wana te sali on eloko mosusu yango na benga détournement c'est comme ça ba benga détournement mais lorsque ye aziraki mbongo moko te po sala musala songolo bato bandai ko gérer ba bisala wana bazali bango na bana kata ko benga pourquoi boko kipe la boité bon lo bapé boy ndeko programme ya 100 jours yango entreprise songolo to yebaki bekel fois mbongo songolo po sala musala boy est-ce que musala yango esalemi to esalemi te c'est comme ça nde ba menaka nde débat normal pour ba peuple bato ba kolanda biso ba yeba ezali kaka te
superflu. Oh non, allez mbongo ya 100 jours bande konanga. Mais topesa président de la République comme béton. Pourquoi? Parce que comment ba inaugura nogira. Yango bengaki béton. Siko ba o banako inaugurer ezala misala 100 jours te. Te to kendeka bongo oya banako inaugurer ezala ba misala 100 jours te. Donc lelo nde bimi ke musala 100 jours ata moko salema te likolo ya saute mouton. Vraiment tous à la peine bolingo. Tous à la peine atana bolingo yango na to informer bande konanga ba ba kolanda. Ezali mabete. To landa makambo ya justice ne na ezana kata ko kende meto longola makanisi ya mabe. Mwana mboka na biso Vital Kamerhe azali président national la UNC. Na ndenge tozali lelo tokoki ko commenter mingi te pona ye po te totikeli justice asala musala na ye meto longola makanisi wana goloba no azali muyibi aibi na ye eloko ya mutu te aibi pe mbongo ya leta te puisque ye mutu apronaka ba valeur républicaine ndeko na ngai mutu moko te azoya na preuve yo moni preuve wana belle sœur ndeko na ngai ndeko voilà est-ce que na mboka mutu asimba champagne azala te ça veut dire ba champagne wana nyonso batekela ngo na famille ya Kamerhe s'il vous plaît na tuni mutuna ba champagne nyonso bato basimba na mboka ora maboko ezalaka ba champagne batayense Soraya mwana mukie $9,000 na banque. En tout cas moi je ne vois pas ça, aucun document ne le prouve. Tout ça est-ce na tuna na bandeko zela nano. Pensez-vous les juges o yazana kati instruction akozala ana kati ya kosola ana kati ya kotuna mutu bituna bana go bimalsu yemoko abana go yebisa batu makambo azana kati ya kotuna non les juges azo garder ça veut dire soka zambisi mutu soka silisi rapport na yazo pesa na procureur o ya pesa ki ye musala wana non yo zalaki mama journaliste yo zalaki na jour restriction non lukuta oyo nyonso apesi yo alobi d'abord depuis quand ezalaki en privé chef donc directeur de cabinet chef de l'état kosamba bakende kokosa un journaliste la carte place ba kosamba boyo ndimi yango mais tozalaka pe beaucoup plus intellectuel na makambo na biso to koloba na ndenge to lingi to informer bato lelo oyo ba vraie information bato ba kolinga ngote bato ba komi ko sepela kaka na information moko ya kofinga soki muta finga ye wana nde tozolanda soki muta lobi lukuta ye wana nde tozolanda mais quand quelqu'un c'est interpeller qui de Vital Kamerhe par rapport il y a un montant au adversaire qui n'a compte. Non. Dossier au babengela qui est ba komaki ata eloko moko te balobaki invitation pour une communication concernant 100 jours. Point barre. Donc ce qui a komaki kuna ba yebisa ki makamuni ne sengeli mais na ngai na document oyo justice alobaki jour ba boya ko pesa liberté provisoire bakata ki des griefs. Balobi ya liboso ezo concerner ce qui makambu ya bandaku avec société wana soki 47 millions ya mibale ezali makambo soki ya bakisi soki ya 10 millions mais nzoka neno seza lukuta bakisi kutu ministre ngo pe ya ba ministre ngo bangu ya nani ya nani ya santé azali ezana ngo na monter à 5 millions ezana ngo na monter à 5 millions c'est pour dire à des fois que comme si bozu eza un acharnement do bokangi mutu kaka po boiniye na mayele na ye na mutema bolamu na ye boiniye après bo bana ko luka sikonde ba dossier après bongo ezali malamu te bongo ezali malamu te mais oui ye moko yaki kasi ba kosela balobaki ye no ye mutasine ba marché de gré à gré mais tant babani ko lobano botangela nga marché na sinaki na gré à gré marché ngo o marché songolo bola kisa mukanda place nga na sinaki mukanda ezali te to benga mutasinaki ba bengi mutasinaki ye a se présenter parce que ye comme on est place on a beza voilà non pour nous on a déjà baloba boy en français quand les prémices sont fausses dans un raisonnement la conclusion aussi est fausse. Donc lorsque les bandits déjà na kokosa likambo liboso, que no ezali mais mutasina ki yango abimi. Et bongo suite nango ozala ndenge nini. Après bo banda ko luka makambo mususu te. To ko sala confiance na bazuzi. Bi ko loba bato ba ko loba na cité ba loba na bango Yesu mona na Nzambe. Ba inaki ye. Metango asekwa ki ba ekondima ki ya solo yenda zali mobikisi. Biso pe to kondima bongo pe na mukonzi na biso. Babi mwana mboka Vital Kamerhe a ko négocier na président ya kala mwana mboka Félix nani Joseph Kabila Kabane. En tout cas wana hors commentaire ezali c'est faux et lukuta. Ah mwana mboka affaire on ngala ko beta pena c'était ali kambo Soraya to mona ba réseaux sociaux to ki penza li kama 9 ngapa na lingi o bimanano na libanda ya kozala cadre ya UNC ozala pena mwana mboko tala mama ko ota na télévision $9 millions na compte ya Soraya 9 millions de dollars na compte ya mwana Vital Kamerhe soki 10 millions na compte ya belle-sœur mbongo mama pangu na libanda ya mboka bandeko s'il vous plaît tokene mingi na makambo lokuta te na bino pe bozo za information wana mais qui ne sont pas vérifiables nyonso wana nazo balayer yango en brèche kezali lukuta
Ça veut dire lorsqu'on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Non, le quota. Non. Parlons par rapport au saut du mouton. Est-ce que ce sont des priorités de la République, ce sont des moutons, par rapport à vos 5 jours? Parce que c'est ça qui fait courir beaucoup d'encre de salut. Oh, mais ma cambona, en tout cas, il y a monité place, ils incriminer beaucoup plus, ma cambona saut mouton. Bakolo va marcher, bazali, nous sommes faire partie à travaux il y a 100 jours. Et yangwana toko zera bazuzi bako sala musala, ceux qui basilisi, ce sont eux qui vont nous apporter de la lumière. On nous sait que l'Obama ezali kaka soit mutasepela yo be mutasepela ete muto muso alingi prochaine na ebalanda yango abandi lokuta kya lokoti mutu moko boya lobi lokuta. Biso no soto ebit. Ba cheno eloba mingi makamba buzoba. Yangwana batu balinga mingi Olanda. Mais biso tozali na besoin ko pesa une bonne information, des éclaircissements, mais quant à la makambo ezole kana justice to kote yango mingi te, puisque la vraie version na makambo nyonso eko kitsabiso mitema tozo zelande tango justice ndenge ko sala musala nango tie ko silsa. Puisque to bossa na tege jusqu'aujourd'hui, il n'est pas condamné, azali toujours en détention provisoire et comme étant que renseignant ti makambo ne tie ko sila la mento ko banza ete akobima na ye azali na ye innocent. Merci beaucoup, mon amboka Philémon. Vous allez cadre UNC, mais vous allez être analyste politique. En voyant ma solé Kobeta sur ma boitali actualité, ma itali bongo congrès, mon amboka Alexis Tamouamba, Ayaki bongo Koloba, Toyoki Nassima, Jean-Marc Kaboun, président, il y a eu deux PS, Ayako ça la réplique, tout le monde est répliqué les sous et tout le monde est sous mon amboka le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a bengisi bango kuna. Dans Nsele et tout qui sont les loro to ko baboy ba uti ko tika bongo plainte contre Alexis Tamouamba to ebité tant moi lamboka moi analyse ni ne ko sala. Bon, d'abord ya liboso ezali expression de démocratie. Tango to ndimi ke tana biso ezala démocratique, il faut qu'on permette liberté d'expression, d'opinion na bato nyonso. Mais démarche wana oyo déjà ndeko Tamouamba oyo ezali président ya la institution amunene ya mboka na biso neti Sénat ezalaki très biaisé. Puisque il faut quand même qu'il y ait beaucoup de respect entre, puisque l'institution président de la République, c'est la mère des institutions. Donc, il y a Nabango Moko, donc l'icône de l'institution. Quand il y a un petit problème, il faut qu'on traite l'institution et non qu'on la place publique. Voilà comme ça. Et même si, par raison pour ça qu'il faut qu'on proroger 15 jours pour un état d'urgence, oui. Mais l'article 119, l'article 144, 116, et l'Obama comme ça. Le Parlement va se réunir d'une manière séparée, ça veut dire dans son activité habituelle, soit en session ordinaire ou bien en session extraordinaire. D'une manière séparée, ça veut dire que les députés n'ont bango, les sénateurs n'ont pas bango. Ce qui place Bayokanité, va créer une commission. Nakozong Sabino Lsuna Likamoko. Tozali en 2015. Ndeko Boshaba memeli biso loi moko yako banana na recensement. Que nous il faut to sala na recensement va to ke na élection. Et to sala ka ba marche o yensa zalaka na mutu ya dynamique de l'opposition. Na Assemblée nationale ba lobaka ngo ba legisa yango. Mais ye na Sénat ndeko Kengo Wadondo aboyi yango. Et tango ayeko boye yango alobi ezali malamu te ba créer ka commission moko ya ko tia entente pour ne permettre que bazwa solution à l'amiable avant que la présidence de la République ainsi de suite. Ezali de bongo. Elingo lo batege no bakutana na congrès non. Congrès c'est président mutapesa kaba alingi bokutana na congrès. Na lingi na loba. Soit le premier ministre ne mutu asengi yango mais sinon te le kakabongo te. Congrès sale makabongo te. Ezala teka bolali bolamu ka bino moko bo yokani non tozo sala congrès. Et puis congrès peut voter rappeler loi te. Donc voilà. Non, en tout cas, c'est avec beaucoup de respect. On a des problèmes mais à la institution. Donc ngai na koyiko kota te puisque ezala yenta Tamouamba azali na biso to za biso no na kati ya coalition. Mama ezana famille ezanga ba problème te. Elingo lo bate soki tozi problème to za biso no sa coalition non, c'est FCC caché. Bango bazana FCC biso tozali na cache. Alors toza dans une même famille auto ana kata ko kamamboka. Mboka na biso ebongina na ba guerre, ya ba positionnement, obie ba bitumba ba troubadour na kati kota na bakamba banani te. Mboka na biso elingi kimia pona congolais na besoin ba scénario wana nyoso te. O ya lobaki, o ya sali boye, non, o ya zui boye te congolais na besoin ya solution na ye. O monde to comme na makamba Covid. Na ko tala na télévision na ko mona ba mboka mususu, bako kabela batu, voire même ba casque à protection ya nez. Parce que mais na biso ezali no mutam na mutami sombelango. Et deuxièmement okoyoka
gouverneur akoloba non soki bosali te bokofuta amande papa bapesaka mutu eloko soki na boyi kolata soit aboyi kosalela yango yango na kopesa ye amande yo opesi mutu te d'abord mutu aza na confinement bato mosusu bazosala te il faut lukana na ta mwa 1000 francs po azwa nani ya kolia yo okende kooblige ça ne se fait pas comme ça voilà maintenant des fois ndenge balobaka puisque gérer c'est gouverner c'est prévoir donc quand on gère quand on gouverne il faut prévoir olobi te namoni napesi bino bamasque sur ba casque on a soit ba masque on a pesi bino bolata yango soki na moni olati yango te voilà amande no ekozala boye mais on komona des fois bango bazolo bageno te soki to moni muta lati na internet basombeli bato et deuxièmement tala le pire to anakata okamo il policier pas voya kokanga mutu yo bezana na masque bazo ebisaka bato musu balata masque mo mona policier zo ya kokanga mutu ye moko azala masque te mais c'est quel contraste 5000 ngo bakopesa ngona nani 5000 ngo bakopesa ngona nani bon imaginez Kinshasa a plus de 12 millions et que tout le monde ne portait pas de masque. Ça veut dire la police a au Kangabiso na balamoko. Non, on est allé désordre. Ça veut dire c'est comme biabilo comme mususu ezali malamu te. Quand on gère, il faut que gère ngo. Na bi bien que non, ezali biloko il faut bazwango na niveau likolo hautement politique pour nous permettre que makambo ke na liboso. Cette maladie est très dangereuse. Voilà. To bandaka na mois ya nani ya marso ba nosaka ngo tozaki na nombre muke. Lelo to komi na 350 na ebite rapport lelo ta musu to komi na 360 370. Ezali malamu te. Tozwango na masekite ezali eloko moko ya mabe kolega puisque qu'on mettre pays à genoux misala me ko tambola malamu te bato ebele ba perdre misala na bango ezali malamu te il faut na biso pe ko respecter ba mesure oyo ba konzi ba sengi ya ba distanciation sociale ba mesure ya protection ya ko fanda na ndako soko ozana eloko kende osala te bitambola te fanda na ndako muke osokoli maboko désinfectant na yo pona propreté pour permettre tangu que maladie wana etika gozote. Très bien, je rappelle que Ozali cadre ya UNC en parlant de coalition, de l'état de santé cash. En tout cas, UNC cash, Tozali en bon terme. La coalition est allée très kitoko. Il n'y a même pas ono kosu entre cash na FC na cash entre IDPS na UNC. Doyebi be que non moi to makambo ba mike zanga tembo, il faut koloba. Ce n'est pas toute personne qui parle dans Angela qui a zali mbala moko membre ya yene sobe membre cash. Boyo gata communiquer moko na ndenga bete. Lelo biso yene c'est tozolo ba toujours les communiquer à direction politique na biso nationale le bagboy. Est attaché toujours dans la valeur et puis la coalition na biso cash. Cash FCC et beaucoup de respect et notre appui en tout et surtout au président de la République monsieur Félix Antoine Tshilombo. Très bien. 10 000 dollars de Jean-Marc Amboni, pour 18 millions. Bon, en tout cas, madame, il faut que ça rappelle que quand une situation est dans beaucoup de justice, tout commentaire ngo pena bingite. Ngai nazo sepelelo ko mona ko senga bande ko ba congolais. Na ndenge mutu nyonso akomi analyste politique. To ko senga pe biso pe to ko mape ba analyste économique et puis ba analyste en termes ya nini ya entrepreneuriat. Pour ceux qui te betaka pe masolo entrepreneuriat boye mbele atu vraiment to ko zala mutu na mutu ko sala musala. Puis so tali bamboka net be États-Unis. Ba évoluer beaucoup plus avec l'initiative privée. Mais biso to ko mona net nyonso ezali kaka l'État. Nyonso ezali kaka il faut kaka l'État. Na yebi bien que wana ezali makambo privé. Ngai nazali na ba preuve wana te soki balobi bongo yako soki asombi yango na mbongo na ye moko ezali mbongo na ye bo soki asombi yango na mbongo moko ezali neti ya magui wana etali ye mengana ko banza te mais ko sala passe quand même soki to moni ete ke ezali ya solo ndeko asombi lupango na 18 millions puisque ko kamuza toza na régime le peuple d'abord tozana bandeko ebele pe bazana misala te ba ko lukata ba formation na kata ba parti politique quand on voit par exemple soki secrétaire général ou président a asombi mo de lupango 18 millions et ko pesa passe mais na gondi mateke ko zala ya solo. Très bien, mon Mboka, merci beaucoup. Mais tu occupé à pour la construction qui s'abalobi nani na parlement wa na pays du peuple calamité ba ko siéger ba député na assemblée na sénat ba ko siéger calamité peut-être que ça vendredi. Oui, ezali par demande du chef de l'État à ça à ebisaki bango pour permettre que bango ba accorder ba pesa donc il permission il y a que proroger les sous état d'urgence dans 15 jours et ça les magabongo mobeko likonzi de mutu lobiango ezali likambu ya gobe banate mais soit to longola ma confusion ezali na congrès te mais ezali di na activité na bango normal ndenge bazalaka assemblée nationale donc parlement na session ordinaire ndenge bazali bo bazana na session ordinaire bakena nous na vacances parlementaires na bango te puisque ko kangama partir le 15 mai
Voilà, si je ne m'abuse pas. Donc c'est ainsi, ils allaient activité. Bakanga pour ma virus. Et ils allaient gagner le comme sous mais ils allaient gagner virus, comme ils allaient maladie. On a refusé attroupement, il y a plus de 20 personnes, donc moyen bas les alités. Mais comme ils allaient cas exceptionnel et c'est autorisé même voir par le président de la République que seul, bah député na ba sénateur ne ba ko sangana en dehors ya bango ba ko mona te ba tuna matanga na ba boîte na ba bar et ko salimate. Merci beaucoup au monde de la fin pour tout ce qui ça mon lelo bandeko balandi yo vous allez cadre ya UNC. Oui, merci beaucoup Maman Rachel la sepeli makasi puisque na moni olinga ko melisanga ipema mais ba population azali na posa yo ka mai bazana kacha gozela. Biso tozo komema oyo bengami vérité. Tozana besoin ko lokota te bilokota lokota. Mais pour cela, tant que tu lobby to lingi état de droit, tu tika pe justice asala nini asala musala nango. Mais to lingi justice il y a deux poids deux mesures te. To lingi pe justice pe ba main noire te. Ba tiki justice esala musala nango soki ba moni ke no te mutu oyo alobi makamuna ya zali innocent, ba tiki a continuer na musala na ye. Mais soki ezali justice ya ba ingérence oyo ezo uta boye te to kotika ko tolore yango ata mokolo moko te puis to ko kondima yango te. Et pona biso toye bakaka keno pendant période tozali na ba confinement to mi batela puisque ezali guerre mosusu ya makasi koleka kuta ta batire ayema biso ba politicien pote soki malade côté na famille na ngai et côté na famille na yo et aussi sa famille mobimba ezali malamu te voilà que moi mboka Vital Kamerhe sali que azali pe bakuti pe na maboko ne pe na mosolo atikali na prison bino ba INC vraiment soki bakuti azali na mosolo que azwaki yango comme ça ezali ba juge de bato bakokatela yeko zala ndenge nini mais quand c'est pona biso vraiment to kondima pesate puisque toza sûreté na ba valeur o ya pronaka na ndenge to yebeli na ndenge à travers mama zela vana silsa s'il vous plaît azalaka président de l'Assemblée nationale comprenez de 2006 à 2008 avant ya ko démissionner quand asima bambongo boni bokanisi tango alongwaki bande kona biso wana tamba bandai ko luka po balandela ye na ba plus de 3 enquêtes ya minene le kanaki bazui ata esika moko ayibaki te bazui ata esika moko abombaki mbongo te e bongo kaka lelo abana okende kozwa non ndeko président non balandela ka nyonso ndeko Vital Kamerhe ndenge alobaka ye moko tour mosusu na itando ike ke akoki kozala nyonso sauf voleur et biso batozali pembeni na ye lelo na kolapa ndaike ba kozwa ine loko mosusu mena makambo ya moyibi akanyaka ye kuna zalite puisque oye kominde acharnement soit ezana makambo ya maloba bato ya mabe ba ko luka peut-être que no ba éliminer politiquement puisque ba ko banga ke yene mutazali vraiment candidat les plus redoutables tant mosusu na 2023 mais kuna comme to komina noté ba kitamite ma batika ndeko azala très à l'aise bon l'accord li solo wana to kogi soki olingi jour mosusu to kogi ko solo ngo malamu accord kota na mai te de komina en 2023 te mais pour le moment toza en coalition na biso cash se porte très bien FCC cache aussi se porte très bien. Respect na biso toujours ezali avec basoué na Nzambe asunga et puis la justice na biso et ça la makamona na bosembo puisque toi le président national na biso azali na innocent pour te permettre Abima à rejoindre famille politique na ye famille biologique na ye na musala na ye ndenga ko saila ka nation na ndenga kitoko ete mboka na biso etelema na ndenge ya bosembo. Mokola bimi ndengo lobi ba ko kange penda na mambo etali moyibite ko zonga na ye akosa penda na moi esengwana penda ko sala kaka tant que est-ce que okoki kozwa tozwa exemple ata na Brésil bazwaka président moko abongisaka Brésil alongolaka bango na ba chômage pays moko neti ya bongo bongo na Amérique na komba président Lula mais tango abongisi Brésil après 10 ans bao mususu ba ye po ba mona ke note aza toujours influent ba kosele makama ba détournement asali plus d'une année na prison mama mesure abimaki il y avait des foules même ata moya kontango ezalité prison pour un politicien elingi koloba ezali liwate ezali encore renfort ya kosakana te et to yebi que nous azana nous prisonniers donc voilà azana nous prisonniers batie kaka en détention donc quelques jours et puis akobimanaye ba tuto za la kimia to za la confiance to pesa ga déjà les pacificateurs o asala makambo bele pona mboka oyo azwa kombo ya kimia koleka batu nyonso baleka na Congo il n'y a personne na Congo oyo abengami leader politique azwa kombo ya kimia neti Kamerhe ba pesa e kombo ya pacificateur tango mboka eko kabwa na eko luka ko panzana bande ko na biso MLC basali rébellion bande ko ba RCD mais ye azalaki na pembeni ande ko Kabila lobi non to bongisa to kitsa neso bango baba congolais to fanda to solo la communauté internationale yaka na sima na yende lelo to zana MONUSCO bobo sana ka yango te
Organisateur comme pacificateur on est pour Kabila moto 500 francs puisque yende moto salaka pour lelo Monisco ezala na kata mboka na tango babenga kango Monique. Donc il faut que baki asali makambo ya minene. Absali oyo ya ye ezala kaka intérêt ya mboka azane loko mosusu te. C'est les nationalistes autotikal na lelo na Congo. Donc ceux qui to sali maseki to perdre moto neti ye vraiment pour to zo ba valeur neti bango ezane ti ba Lumumba, ezane ti ba Papa Tshisekedi. Ezane ti ba Vital Kamerhe, eza batu donga go. Mais na maye maso ye amala mwa ko sala. C'est bien, merci beaucoup, c'était vraiment un réel plaisir au Solana yo mokola lelo. Moi na mboka Filemon, cadre ya UNC, sauver lobby, nyonso ba lobby, likolo ya combo ya président national na bino azali bongo Dioka pa mokonzi mboka le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali lokuta, mais to tsike pe ka justice asala mosala na yango, to eba que lobby moi na mboka soit ce qui est la vérité à comme libanda ce qui peut bakutie na maboko likola mosolo akozala kaka na boloko mais toti kaka justice à mosala na yango nzambe pe ali peuple congolais le londe to sola ki maitala ki bongo masolo ya mwana mboka Vital Kamerhe na ba UNC ndenge bakokanisa pona bango totikali bino botala biso mokola lelo kasi lobi to la kibino to kozongela pona koyeba accord ya Nairobi soki lelo parce que ezali kaka ndeko ba makimo na mboka Vital Kamerhe a ko se présenter 2023 comme candidat présidentiel na 2023 toté. Voilà, totikala botikala malamu merci ndenge bolanda kibiso restez toujours branchés connectés dans votre chaîne donc Calamite Tokute Nebino Lisusu. Merci la bande ko tout balandi biso là je vois beauté image le meilleur de Paris. Merci na ba abonné na biso nyonso tout merci na ba ndeko o batindi la biso surtout mingi ba message pour encourager biso ba remarque nyonso tout. Merci na Maté balobi Maté derrière la caméra. Merci ndeko pesa biso moi bilili. Merci na ndeko ngai, merci na de maweja na ba image ki toko pesa biso. Merci na maître Basile Poyo, Douglas Tilengi, merci Babi Boza Ebele en tout cas, mais tokute na bino na tsebino mo mungu la mnoko tokute na lobi poto beta lisolo kaka ya UNC. Correcteur News TV, awande correction ya ba news tout. Donc awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou. La caramel. Check, c'est pas pareil.